biso le 17 juillet. Pourquoi il y a eu le 7 juillet? Koreki kambali boso discipline mwana koreki azali muto azalaka ndakisa bisika nyonso ya azali elateli na ye etamboli na ye evandeli na ye donc biso toza lokola mwinda. Objectif principal ya ngai na yo mwana koreki ezali tout d'abord mabonge. Toujours tozongelaka bizaleli ya kala ndenge koreki ebandaki po ete tozala mwinda oyo ko éclairer ba mouvement nyonso oyo etikali. Donc koreki c'est vraiment la fondation de la jeunesse soki na kokoloba ndenge wana. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Solo
Mbote maman. Mbote maman journaliste. Maman ko se présenter oye so kombo na yo pe musani osana kata lingomba tata Simon Kimbangu. Merci maman na mutuna na yo. Kombo na ngai mama Makaya Mbala Eugénie. Na kati na lingomba nazali conseiller général ya AFKI na direction générale. Vous allez exemple à suivre parce que ton moni grade aux anangombo yeka kana koreke koyemba. Yebisa biso nalu. Pona nini organisation ya boye. Tina nini bino bozali boye awalilo. Ya liboso ndenge ba papa batalisi biso ete eloko eleki monene kibondimi. Na kibondimi nde toza kosala misala nyonso eza na kati na lingomba. Lokola nazali mwana koreki avant na koma conseiller général na koki kobwaka chorale te pona komi conseiller général. Donc ezali signe ya humilité. Soki tosangani mokolo mwa lelo po toza na fête na biso ya le 17 juillet oyo eyebani ete ezali fête ya koreki, c'est-à-dire le 17 juillet au mokolo retraite spirituelle ebandaka. Toyebi histoire wana ndenge ezalaki mais mama na likambo tango tolobi retraite spirituelle yango ezali base ya koreki. Pamba te retraite spirituelle tango ebandi ezalaki pona échanger comportement ya ba jeune. Ndenge toyebeli slogan ya ba jeune que la jeunesse ezali avenir ya lingomba. Soki base ya jeunesse ezali malamu te, moyen pe avenir ezala fructueuse ezate. Yango wana retraite spirituelle epesaki biso base ya ezaleli ya malamu ya jeunesse. Nde à partir ya retraite spirituelle eyeko bimisa chorale des enfants Kimbangis. Chorale des enfants Kimbangis e yango nde lelo epanzani na mokili mobimba oyo tobengi en abrégé koreki. Donc koreki ezali base ya jeunesse. Ndenge tolobaka ngo ete jeunesse ezali noyau et que koreki ezali noyau de la jeunesse. Yango nde siko ezali avenir ya lingomba. Na tina wana comportement na biso bana koreki il faut zongaka toujours na sima. Bana o babotami sima o bazokota sika bayebi te ndenge nini koreki ezalelaka. Donc bana koreki ikamba liboso discipline. Mwana koreki azali muto azalaka ndakisa bisika nyonso ya azali. Elateli na ye, etamboli na ye, evandeli na ye. Donc biso toza lokola mwinda. Po ndenge papa diange na lobaki na biso ke projecteur ebendaka ba insecte. Donc koreki en somme tozali bato oyo to benda la jeunesse balanda ndakisa wana. Donc il faut toujours tozongela kabizaleli akala ndenge koreki ebandaki po ete tozala mwinda oyo ko éclairer ba mouvement nyonso oyo etikali. Donc koreki c'est vraiment la fondation de la jeunesse soki na koko loba ndenge wana. Donc mama na likambo tozala bana ya botosi ya mibeko, tozala bana ya bolingo pe tozala bana misala. Po soza na bolingo kosala misala. Soza na bolingo kozala na botosi, tozala kaka na botosi oyo nzambe na biso alakisi biso na kati na chorale oyo po ete tozala mwinda to éclairer ba mouvement nyonso etikali. Mbote papa. Mbote maman na biso, maman journaliste. Papa tomonio awa okoki ko se présenter. Okombo ya tata mwana pe Molimo Santu, ngai nazali papa président ya koreki Saint-Ouen. On est venu sur Sangani, Île-de-France, Mobimba, et Sangisi, Blam-Nil, Montreuil, Tozana Saint-Ouen, Saint-Denis. Vraiment, nako sangana boye. Et sengona eza nini? Et sengona ngeza makasi pamba te na kati na unité nde salaka makambo ya minene. Papa diange na lakisa biso likambo monene na matadi mayo. Ba fourmi baza ko déplacer linzanza ya miliki ezalaki na mai. Pona nini balaki na unité. Lelo likambo to sali mokolo mwa lelo personnellement na ko souhaiter to continuer ango. Po soki to zali ini to ko sala makambo minene. Mais na ko wela na ba dispersion to ko sala makambo ya minene te. Donc oyo to sangani lelo pona ko préparer fête na biso le 17 juillet pour une fois Île-de-France et Sangani toza ko répéter ensemble les alliés sengo makasi. Eza ko lakisa ete solo mbuma bolingo ezali ko bota lisusu na kati na biso. Donc to ko globa ete et continuer kasi suka kaka lelo te. Pona unité to sala ka makambo ya minene. Ndenge na wutu ko loba o papa diange na lakisa biso na matadi mayo. Soki toza ini to ko sala ya minene mais soki toza dispersé to ko sala ya minene te. Mama eyokani. Merci maman. Lelo ezali mokolo moko munene. Ya solo na moni o na koyi ko bakisa te. Pour le coup, les cambo et salama na nous tembala liboso zo salama.
vraiment totondi na esengo na ndenge ya kosakana te yango tolobi ke bambala ekoya nzamba bongisa po tokutanaka mpe bamama mpe baedaka biso mpo mosala oyo eza ya bango yango wana nde nazalaki nango na mokolo ya lelo esengo etondi na motema motu nyonso akei na esengo mpo akutani na ndeko na ye yango nde papa yo ozokosenga biso yango mpe tozali kosalela toza komeka Bana ya Koreki date na biso ezali le 17 juillet. Pourquoi il y a eu de 7 juillet pour retraite spirituelle et Zalaki? On a mis une retraite spirituelle puisqu'à l'époque, la 72, il y a un biso, Zalaki sous na koto sa babotité. Moindre reproche, amitié pétrole, amélie si toi mais ami bomi. Alors Etikaki Maman Kakou. Maman Kakou, elle est la première présidente d'association de femmes humoristes. Maman Kakou est allée voir Papa Diangenda dans mon coton. Alors, non, nous n'avons pas de pas ma soeur, parce qu'elle a retraite. Papa Diangenda a dit c'est là où le 17 juillet, Papa Diangenda a pris décision, il y a quand même ma jeune, ils ont qui 12 jeunes filles. Il y a une personne qui a dit que je suis bazali, je suis pas des camas dans ma vie. Il y a des awa, maman Eugénie, Mboutama Sylvie, Bazala Kapé, na groupe Elandanaki. Donc, pour la biso et bandi na ma bonne délit. Bandaki na biso ba maman, Giel, ba papa, JB. Donc, il y a un objectif principal. Il y a un yo mwana Koreki qui est tout d'abord na bonne délit. Tout ce qui est n'importe. À l'époque, par exemple, il y a JB na JL, papa Kouloutou. Papa Kouloutou, papa qui solo Kébé. Il est baptisé avec son chorale des enfants qui m'enregistrent. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV.